Ma patronne chérie, Balobi Mama Mouche, Bomesana na Ebongo, elle c'est Christelle La Rose Lupung, boss Nangai Motemaya, Papinzo la Messo, NTP Prod, Papinzo la Messo, mes sincères condoléances. Ouais, perdre tante Naye, vraiment on est de cœur avec vous, l'homme. Oyachaka vraiment patron nanga à l'aise, Christelle La Rose Lupung, l'uranium de la presse. Quant à moi, Barezi Baza, le cadet de la presse, Nabino, toujours Moussala, parce que c'est El News de Moussala, toujours accompagné de mon réalisateur intelligent, mon réalisateur qui me met toujours à l'aise, Amiel Moulofa. Donc, merci pour l'assistance. Sans plus tarder, les loyo, Naza Nesengo Yorolambela, Bino Moko. Il y a des artistes et comédiens qui partout beaucoup benga poto États-Unis na Kenya mboka moi Mirajabu na Kenya Paris kuna na moni clavier et kamba machine à beauté, autrement dit beauté porno. Donc yo yebi na Kenya Turquie na moni bogali bongongo. Donc lelo na yambeli bino Fâché Kalombo. Sans plus tarder, il est à ma droite. Je dirais déjà bonjour à mon invité. Bonjour Fâché Kalombo. Bonjour. Bonne santé. Qui m'est allé, Barezi. Qui m'est allé. D'accord, bon boulot. Boulot, il est gaga, Nangolo Nzambe, posé. Ouais. D'accord. Fâché Kalombo, le lot, il y a un bio partout, bazo réclamé. Est-ce que bilan de 1 aux ans, c'est Mikolo Makasi? Ouais, né dans Zoyoka. Donc, Zara, ceux qui filment et bimi, il faut que ça vraiment écoute. Il y a Royoka qui est sondage des années. Donc, surtout film où il y a Bima, vie à pas si. Donc, Babisinga carton. Débat Babisinga, ouais. D'accord. Qui est derrière toi par rapport à ma succès News Tour? Nzambalola, hein. Sala Likona, c'est à Salingai. Non, c'est bon, Nzambalola. Tu as vu que Nzamba existe, mais banda qu'on a bamiké, mais comment ça là que Batumusu Bazo les garana banzela, on a pour que potoyer baé pour que moi madame a poto tout consort, mais il y aura Nzambe. Tenga sur la côte nanda wana ba bengananga. Oh. Na banda wana ba bengananga. Tes forces na ko buka temple, comprendre. Donc il faut quitter mes buka temple. Ba bengo fâché donc yo fâché nanda kwa batukuna ali. Na ko fâché te mais ko puissance oyo ya Nzambe on atangi tant on est à ta place wana donc marambo ebeba. D'accord, merci beaucoup Fâché Kalombo. Mais quand un peu qu'on bête la bateau tout bazota la yo Fâché Kalombo abanda wapi donc parcours na yo bangi baeba Fâché Kalombo abimaka boye auta wapi et puis les loyo a comme une étape ni pe azokende wapi na musala oyo ya théâtre. Merci pour la question. Fâché Kalombo parcours na ye eza na bandi na groupe moka ya quartier. Et il y a mon vieux, si je... Non, habité sur la Bossani Kombo, Didier et laissé Mampela, je crois. Ouais, na neni ne peut pas. Ouais, na neni nous a qui na âge neni. Ouais, on a qui 2004. Ouais. Donc 2004, on a banni un groupe naïe. On a qui 3 ans kuna et après. Naye ko quitté, naye ko kinesiko na groupe Soleil, il y a ex-président Pouloulou, Chico Pouloulou. Après Kunape, na ça qui au moins sous 3 ans. Naye ko Longwa. On n'est pas Chico Pouloulou, ça qui sous 3 ans. Ouais. Na Longwa pas Pouloulou, naye au kende. Ce qu'on a groupe il y a Mike la Duchesse. Donc les artistes. Place au Penza, découvrir Penda Fâché Kalombo. Place où découvrir Penda qui est identité comment Fâché Kalombo wapi wapa sur la bilamba wa silika makashi wana yaki benane na les artistes wana non ba film kine aw et après ce qu'on a dit ce qu'on to mimi on peut libanda. Fâché Kalombo za kombo o maman na papa ba botela yo. Ouais. Fâché Kalombo comme on a ça, mais on va découvrir encore. Un jour, donc Fâché et Zara Kombo ya scène. Mais prenons non ce qu'on va y Te baroeba. On se montre moi à ce pela non grâce à le Losco Western. Bah ça les reconnais Kombo Fâché Kalombo. Mais on a pas ça là na Kombo wana. Kombo wana. On est en identité non. Ya mara mususu moni ba dévoiler ka boité.
Gombi, Moussousou ou Bimisi. C'est ça la vie, ouais. Est-ce que Fâché Kalombo a parmi bateau va déstabiliser le groupe à Mike la Duchesse? Ah, qu'on déstabiliser, donc là c'est trop dur. Ngako tunaza muto yo parfois na porta en plus na kati ya groupe parce que leader azalaite akendaki poto. Tant que poto biso tikali biso nde tozaki pena ba guerrier ya mouvement na to bande ko défendre ye na ba mouvement mususu. Ti après tango e ko lala nde siko sali ke to kende ba groupe mususu lelo nazana ndeko nanga Jerry Matondo donc na les stars de Jerry. Mais jamais ngai na ata groupe mutu moti na ko déstabiliser. Et zalate wana za no comportement na ngate. Tant que bino bozaki ba guerrier na kati ya groupe. Président pesi bino confiance tant que ba guerrier ndeni ba guerrier ba ko ça sur groupe. C'est bino bozaki ba guerrier te biso to ko ça groupe te moni ba raison ba bi toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc na rolo ba nyoso awate. Il y avait des faillites et ça la kike groupe ça nini et chité. Mais donc na ko cité en awate mais ba baka ki biso to zaki ba guerrier facha zaki wana l'un il y a ba guerrier ya kati groupe les artistes parce que yo bi na mboka oyo ndenge za bo otangela acteur nini a jouer sur scène quand l'équipe pas sur les lamba na ye. Oui mais lamba ça coûte hein. Ça coûte est-ce que mutu incarnation rôle la bosani makambu a pasoli lamba pona ko kendika na incarnation. Est-ce que au soma onora ba polo ba terra ba 300 o ezaka nango léger wana oyebi ke seno na rejouer na na kokate lamba ya le bout okati na yo. Est-ce que ça rappena be lamba pena solo yobi ke fâché na soki moi $20 na mona soma ki short to a cher to un clavier comme batindele ngamo body moro boy to bogali bongongo ozukara bo pasoli kara boye. Est-ce que oyebi ke film na on peut peut-être ko ba refutate mais au passo carré là-bas. Au moni na biso logo yo place mambo euta. Ngata on a ça le logo passo le lamba na ebaka te ki nako passo le lamba. Donc chef nanga pesi scène abi non fâché boza 3 gares. Mais yo na kati na bango oza garçon mo au silika trop. Ayebi singa ka bon. Et tu as un devoir Nathalie kaki na ba théâtre na mona batu ba silika parce qu'on a ngina sala particularité mobo parce qu'on a ko ça nini na bunda butu mo bimba va ke lobby tournage et yate mais et ya sur scène na 18h na oyeba tozo jouer bo na la fille moko boye tellement na tcheke loko na mutu chi fabina ke na ba kanda na ngai ce ça différence par rapport ya ba kanda ba théâtre ba joua na tara na passo la kitia batu il y a place tous à tourner na buka bros et si la té na passo la body na lataki batu baganga a na kina babenganga Fâché Kalombo Sibor amsu babenganga Beckham zo comprendre ba kombone uta wapi sur scène boye ba comprendre démonstration sali mutape sur combo réalisateur bo ça filme bo pas Mika Lusala Sibor tant gangi Sibor et tikali pe na bato mais tant musu poto na nziongo te poto na moni ko silikate wona za ko silikate bazwaka ka moi goût na mama komi mbanda ya mwana place na pasole la mami c'est lamba mais ba ozwango siko ya bien nango su makasi ba ka somo ouais. D'accord, comprenez comme ça, lui c'est Fâché Kalombo, babi ya fachaka. Est-ce que ko fâché on est naturellement to et ya ka ndengenini sur scène ba cheloka action directement bukanda wana est-ce que ba pesa ko ka ba rôle ka ya ba kanda po fachaka yo ba rôle yo mususu peut-être ya ba tristesse to mususu ko incarner te po beaucoup plus ozaka trop kanda ti ngai ko incarner ba rôle mususu na osala na ngango comprendre pe na sala kango déjà na kata ba film mususu awa je crois Chikoti ya famille na joua ki mutaba kanda te mais plus na kenda ki na batu na tristesse kolela donc il y avait des familles oyo ba lela ki donc pona nini na transmettre ki bango oyo na linga ko transmettre ya ko lakisa pe batu ke naza acteur ya lokolo moko te oza polyvalent voilà
Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup à Célé Dibois, papa social, Célé Dibois, tout ça à Kande Toyo Kanaki. Fâché Kalombo, nani a pesa au penza goût, to envie penda ya la théâtre parce que au banda en 2004 on a peut-être bao babanda qui pena 2003, bao babanda na 2000, bao babanda pena 1900 bazalaki. Moto pena pesa au motivation to goût ya la musala oyo ezanani. Te mutapesa nga goût te. Ate. Donc yo yara boy. Na tala pe mutu te ke o na tala mutu boye po yenda pe singa goûter. Muta memanga na théâtre na beta rango li solo ya na ba émission tout. Eza massa nanga na minute on habite so azo se retrouver wapi. Aya ko zwanga ya kota groupe à théâtre ya mutu na uto tanga na début ya. Azwingai nazo boya rakutu na ba ngana sala théâtre na sala théâtre parce que facha za garçon mo boye so bat ba garçon mo timide. Na pena so na vandi boye. Timidité zango pa na. Ouais. Ah bon, c'est que Olivia Mikemo, Olivia Mikemo donc facha za rane timide donc sala rande to solo la karane matata te quoi. Donc facha za ravena timide donc na ro vanda boye nga des fois papa na biso ebisa nga binanga tika un peu kozala boye omoni so vandi côté batu misusu batu ba ko mo kalikilele ebele donc na ro vanda mena toute la journée na lobité. Na vandi ka calme boye. Toi silira pas sur la bilamba comment c'est possible toute la journée à lobate. Siko waneza omoni waneza ndenge na za boye. Mo bande konde ba sengi yo kete yamba fâché Kalombo pour que ba découvrir la personne fâchée. Je comprends. Donc personnage. Donc na personnage wana yangona fâcha ka bongo. Mais na boye eza mo passi. Donc ils a passi. Na compréhensif ya osaranate. Ouais. Donc yo zano na idole te na théâtre oya donc bateau tout peut-être ba papa Masumu ba président Lombe ba tout bazala peut-être avant yo ozala na wata idole mutu te masa nga memanga na talaka nga mutu te na TV ke o te o na via ka boye te na sepelaka nde na batu nde ba jouaka parce que ngai na kati ya groupe Soleil kutu ba wanda ba acteur na biso ba koma obenga nga Jani ba obenga nga ve Jani wana avant que tu vea matami kili to beta na to beta film ya CD na je crois ba deux na ba gag moko boy to beta so na koma ki esprit mo boy tellement na zako linga vie makasi na koma esko ko jouer ba biloko na ye mo so na beti comique donc batu ba abimisi ki Jani jo mususu ezaka na ebembe ya je crois Tatuka Lombo na zo ve Jani na ans luzolo wa telema boye mutu mo aye o lakisa skoyo ve Janabi ve omoni imitateur na yo yo photocopie na mobima na kati ya groupe na biso bon na ko découvrir on veut tara ne vela loba na ko découvrir et yo sala peke to jouer ba film moko wana tango CD le room n'attend donc comprenez comme ça babi internet Christelle Arose Lupung ma patronne mama mouche fâché Kalombo yo bana tout ya poto bosanga fâché Kalombo yo donc tozo betaka masolo na fâché Kalombo sur scène erozara sur scène de beaucoup mokuta na pe mikolo maramongo internet et makasi nzonzinge zongi lisusu na ampleur. Quand tu es sur scène, moi si ton mobile, acteur, actrice nini, ou ya sepelisaka yo, ou ya chaka yo à l'aise, ou yebi ke boye ban peut-être bagé, fâché Kalombo peut-être sur Kazana, Jerry Matondo et les garamois courants. Fâché Kalombo sur Kaza peut-être na Bobo Manoka, fâché Kalombo sur qui peut-être Azana Junior Lusaoulu, to fâché Kalombo sur Azana Tina Ramazania, chérie je t'aime beaucoup yo yebi, nani ou penza mettre à l'aise. Bon, ngai siko lo mona kanango surtout pardon pour abala na pena na bagé na surtout ceux qui bapeso pena rôle que aussi li kamakage peut-être mutu musu de père robanga po ko bete pe moi li conférence pe na ndenge moko ke après couper boya vimi belon mora bongo nani o pena sko mona ka soko zane pena sur scène au mona ka zo rendre à l'aise Jésus kende wo bon na batu nyonso nazo jouer na bango to na jouer na bango. Bon, on a un esprit moboya otala ko étudier mutu na bachenga na ye. Tant que beti na comprendre niveau yaza na rejoindre niveau wana. Comprendre. Donc na yaka soka aza awa na ye awa. Soka za awa. Na senti que keba o il faut de ce qu'on a chuba. Na ye pe wana. Donc eza na mutu ote na koloba ke te ngana ye esimba kati. O mona pena ke super chubi yo pe fo chuba za nani. C'est
te bon nazo rejoindre kande fâché Kalombo force na bango ouais c'est pas ça ba fan na yo bazo talo de partout ailleurs mon général de FAO depuis Kenya moi Miraja le tout puissant bangi baye ba muto pena za soki a mati fâché le oyo penza combattant o guerrier donc so na memele ndenga boy ero sa pe ngape moi best banini so tangese lo te baba ndongo na bino babi inyope mikolo ezongi entre bino ba te ba omoni ba ndeko na ngani so basaka musalo oyo ya basi mibali basaka musana na bango bien na ndenge bayebeli fâché à l'aise sur ce siko muto mettre nga à l'aise donc boye tout le monde yango na ebisio kaka omoni déjà réponse na opesa ezaki oye penda boye beke na ya se ah ye a okoti sangate ye okoti sangate wana za babiloko na ko bandeni bato akala tango mususu to bato so yini babanda ko salango mais nga siko na kilelo boye omoni mutu tango ba présenter obosa musa to saka musala na ba ayete ye ko simba te ye bolule tite nga na linga esprit wana ti ko na linga esprit wana po omoni esprit wana yango yo sala ke tango mususu bato ba ko découvrir fâché lelo mais tala fâché bandi théâtre 2004 na koti pe na salipe na ba 2007 na koti na nzonzingi ya CD na sala quelques films na sala ba gag na pululu na mbeto hôpital donc tellement na gi 10 000 lelo tant musu batu bako reconnaître penate mais so ba zongi na ba CD ya mamna oloba donc nde ba comprendre ah fashion yeyo o ta wana na gi 10 000 et loko wana yango sala tant musu lelo ne batu ba ya ko découvrir Fâché Kalombo na internet. Pona nini mutu tanga koyabo akuti ah na bo jouer kutu te ah o chelinga nani ah ye ah osa nini ah papa changer mutu mettre en scène ah nandeni ya beta te moni soza jogo o jouer na mutu ba présenter comprendre car à niveau na ye rejoindre ye c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Babi Noémie Koumanzembe depuis Paris, mon ami personnel privé Mitch Nzakomba. Donc, merci beaucoup. Fâché Kalombo, au niveau de succès, Oyo Kominango, tu penses un jour, yo comme président et un groupe? Ah, tu na boulango te? Non, ok, non, ça non. Bah comme président groupe Bajiri Maton baba président Mouskador basa na ngoni ezaka ke aromi leader ba konze suste yo ngozaka mbolombolo kasi omoni skoso ya mi bango otuni bango ndongo zaka président boyoka nini aoyebiso ya santaka parce que yo no posa ka président te boyoka ni so nenga na boye na yoka bien na envia ki président wana te parce que na kati ya télévision ndenge ba ndeko ba otala wana banana la sédoise double nationalité wa Hollanda a ebike atala fâché amona rateke fâché na titre moko boy te atala fâché auto fâché za président to za disciplinaire groupe te na télévision muto azara mokonzi a raté vous comprendre a raté ote to jeune président ya za président loba tant mususu mise en scène et sengi bongo mais que o leader ya groupe na kati ya télévision a eba na raté aza acteur. C'est tout. Non, bah leader, bah groupe Bazali fâché, mais quand même un peu cause à la claire. Parce que tu as vu président Calais Baza, président un groupe Sinar, mais yo non bah oui Baza acteur. On a beaucoup de balisanga peut-être Yann Zonzing. Mais en soi tu as vu que président Jérémy Matondo, président Calais, président Bobo Manoka, bah présidente P Bazali, présidente Marie-Hélène Baza Ebele. Maintenant Fâché Kalombo pas comme président, yo peut transmettre formation au PSU pendant 2004 le 2017 à moins que je m'abuse, déjà plus de 10 ans. Imagine. Aux transmission là yo pour former pe banana un jour le lot fâché peut-être azali suscité ba reconnaître que ba moni intel moro boywana ah offre ya Fâché Kalombo. C'est ngai so na bulaka biloko wana te. Nga plus au moni le loyo au bengi nga na émission. Et ça te pour ceux qui pour qui président je comprends parfois ceux qui n'ont président mais na poto kuna na pesa na ngelo kwa malunga te to na king a na pesa ilo kwa malunga te ngoko ya mbanga ite mais na za président ono ya mbanga te président belebe ba malunga te te na lobi bongo te na lobi teke bango bazala bilo ya malunga te na bi bango ba sepela na kozala bongo ngape na sepela na kozala boye pona nga na mona ka plus fona luka ko sepelisa public ko éduquer masse oyo sima batundeni Jérémy Matondo azuyo boy fâché aka
eza problème te Kado abengi o Jorvi. nalobi eza problème te bavanda na ngwende na bango zo comprendre sur scène nde sikoyo kokata makambo Ndeko yebake nani président nani acteur ça. nani siko président omoni bilo mosusu ko ntango ozoluka ba galon ebele scène ezela yo pe baotala yo lobaka bo défaut ekomaka kaka bango président bakorrigeaka ye te président bapesaki remarque te tomona yango président bapesaki remarque Net président nini nango alinga bapesa remarque. scène président azalaka te eloko nazo insister yango wana jouer nde respecter les règles yango wana te Fâché Kalombo, aïe, babi makambo, Fâché Kalombo, veut dire comment se déchaîner. Fâché Kalombo, tant qu'il a besoin de moi des présidents au Balingaraté qui va payer sa remarque, il y a un président qui remarque. Natanga bango ça est l'eau, tu sais, autant qu'il y a une remarque. Pour bailler battre, pour baboula. Pour te dire, président, Belaza, président, m'a rejoué tes tilelo. Et ce paye. Mais ce que yango wana kasima mno lo ba yango yo omoni siko ebimina mno kono lobi esa nini et ce pas bon vu que vu que ça nini vu que baboya ka remarque donc parce que tu as dit que répétition ezalaka amélioration c'est plus remarque ça la bien pour que muto améliorer sous musala net c'est belé ne ba commentaka wana mususu azolo bana ba ba finga na ba saka ba remarque ba ba suggestion pardon pour na musala na ngai na ya marango misusu ya bien nazo ya mabe nazo rejeter parce que bato yo ba président wana ya ba groupe à théâtre ba zape belé o ba boya ka ba remarque wana o yo yebi ata moi 3 wana so otangi bango esa eloko te Fâché Kalombo ngana otanga bango te comprendre ya plus ba fula bon te za fula bango te baza déjà ba zo banga ba obeta opoza Fâché ngai na banga muto beta nga obeta na ndenge nini Fâché yo ta na pena lemba nga metango monaka na telemi boye yo moko ko kateli solo obeta to ba finelo ba bouton na ba groupe na bango bandole ka suste ato fini nga naza ya nzambe ka yo moko comprendre teke atozo fina mais o comprendre teke libande zo benga yo donc na niveau moko ko yo moko mimala lezo bika bon tika to benge kaka wana ya nzambe nde ba benga Jerry Matondo pour que ozonga soso bando jouer bon babi makambo est-ce que ou c'est qui bon comprendre que Fâché c'est qui ayebi likambo donc voilà pour nga pena na kundola ba question quoi nazonga parce que masa na ngai président na yo président na yo oya président aza président zo comprendre yo zo jouer pas na tant que yo za un titre té oza mbolombo pourquoi yo kana biso au place de outil ngai na gérer to outil na les artistes leader na biso c'était Mike la Duchesse zo comprendre finele ba bouton kuna mingi na finele ba bouton te ezasko yango ndikam na lo ba makambu ya ko jouer nde batalo po biso groupe tozaki plus de 360 acteurs sikoyo Mike la Duchesse avani wana azoluka ba acteur oyo ba osala ba a présenter bango na miso batu ba sa filme siko abano lekisa batu place wana pas jouer bazuyo tozaki na groupe A B C D on gérera na D te yaki na groupe C donc c'est que bato ba rejouer te wana dans le bandeni bon wana ce que dépendre na chef ne waza ko sala biloko yo za ki kuna betela biso Fâché Kalombo yo za ki na groupe nini tokene molo Fâché Kalombo s'il te plaît ngana banda ko beta ba un coup une flamme donc za na groupe A faye boye alobi lelo ne to za boye to kabola ba groupe parce que ko sangana nde to sangani boye to mona ba misu bazo ambrier ba faire on ndenge ba misu ba bata masima baninga jouer ne place on a batala yo kendo le kana groupe A ba vanda na bakiti taka to répéter na salle bien confort groupe B ba fanda groupe B ba vanda na C groupe C PK ba na C groupe C na C groupe D na C on ko tout sans ko compter bango bana ba yeko tout temps ya déjà bi que place na yango na va Jerry Matondo ya zaki na groupe C donc aye bana ko tout aye bi ko jouer peut-être jusque là pas ba rejouer té vu qu'abo ya rappel remarque non j'ai pas dit ça que o aye bi ko jouer té so indemnité mais yo zaki na groupe A jouer on se comprendre yoka siko na sisa te ngaki na groupe A na beta kaka so ba bandele lo kwango groupe nazonga kaka na groupe A et ya ko sala pe que jour mususu na mona surpris on mona massa nanga sur scène papa ba tchele 4 personnes ta banda ko beta bou ba tchela ça là combien de temps comment na B a kututé na bête après B ozo comprendre ndesko ba yo tchena A
azako forcé et lorsqu'on a na sepelaka na ye eza nini azalaka na souci ya okende musika na souci ya Jerry Matondo ko donc a na souci ya okende musika asalaka vraiment effort parce que to sala na ba coulisses ya ba place mususu oyo to koma ko tout mais to kenda kaka pona ko lukaka ya to bosser to kolisa boulot déjà esprit wana natala ki na bia masa ope na ifona kangama na epo azo viser musika on le loi comme président yo koma mbolombo président za parfois yendenge zana na lubango za ya mangama nzambe zo comprendre pour ceux que ça pena ki batu ko sala ba groupe elingeza batu misusu tant so ba biso pe ko sala ba groupe na kata groupe pour na ndenge ya niveau to zaila ki na kata les artistes pour comprendre que à tous un niveau makasi peut-être héros leadership ezo senga mambu ya o ko jouer te ozo comprendre mais si ko problème eza pe nini tant on comprendre que naza leader il luka pe que o se rendre compte ya que ceux qui n'a joué ma b et que moi na lekinga et le mot Tsoloba et Sopai. D'accord, comprenez comme ça que Batu Babenga Jerry Matondo pour que Fâché Kalombo Azong Sapor na sa groupe, il y a le star de Jerry parce que Jerry Matondo a salé qui a nettement recours pour Fâché Kalombo tellement il va m'en jouer qu'on les cahiers depuis Bazara les artistes pas président Mike la Duchesse, il y a moi ça Kara appel à Zon Ramon. On a une polémique. Polémique, comprends maintenant que on a polémique, oui. Est-ce que on a ça polémique, hein? Clavier comme. Oh, t'es à Yobiko jouer, qui t'a dit ça? Mais yo moro fâché, pardon. Yo bi boza na groupe ABC. Mais oui. Ya zaki na saba no fana se yo fana na kit. So elo musu super. Est-ce que on a lobby en? Chef Mutazaki ko ça, chef Matuza Mutazaki ko ça marambuana. A dispatcher acteur bo kende boy, acteur bo beti boy kende boy. So nga laisser l'acteur so na jouer. Batu fo ba beta maboko ni ba senga bango. Sans que ba senga bango. Yango le nga na lobby te. Jerry azaki na C a commis na B. Plus neza boy. Oyebi émission moni ndenge baza boy. Ba Mbro State leader ya Liège hein a bazana posa nde fâché l'équipe boy. Ba comprendre pena qui est fâché. Na lisolo sko basé trop wana. Montre que bango ba bénéficier. To clair na biso déjà. Tonga rande to yebana éclaircir batuke. Jerry Matondo azaki na groupe C mais lelo yo Fâché Kalombo azane acteur à Jerry Matondo. Comprenez que kokenel bosso za rekomate. Voilà. Fâché Kalombo boni madame. Madame. Oh bon d'accord vous a marié te apona moni musapi à Nanto Bali. Boni Tantino Bozara na wana. Non, comprend les tantines en côté. Prétendant, hein? Barabon à Montréal. Prétendante. Prétendante. Donc, Mouto, donc, Molong a ozo. Donc, au bal a plus, espérer qu'au bal, voilà, merci. Ah, t'es à bien? Azali, à bien. C'est moté. Moté makasi. Eh, n'a pas besoin de me soumettre moté bon, yé. Moté. Mbote bon yo pesa bébé na mbote boy net nga bébé na on pesa mbote place azali ayebi Melina Pambu je t'aime beaucoup allez bisous mon ke yo son nene to zapi na boy milliers de milliers ya batu bazotala biso yo vandika buipa ou exposé o yo zo espérer na ye un jour au sa foyer. Kalombo waneza sikongane na tangi oyo ngana exposé. Non, c'est pas normal. Wana yo. So na nga na nena kalikila mangam na nga. Ah, té. On comprenait comme ça Facha zo banga moi c'est peut-être ya poto to bazara na moi ta moi 10 bon. On m'a raso atangi. Bara nga mama mozala ko ba moins sérieux na linga ngote. Ah, wa sérieux bon d'accord tanga komone. Na linga ngote. Donc boyo ka kombo ya moi si ya Fâché Kalombo. Té, comment on tanga té? Comprendre? Mais au moins tu moins sérieux maman aza moi na boyi oyo babengaka exposition. Oh. Tu vois kena exposé bon na rolo pape azana été pas fona kosi na ngayo sokolo bani okosité Fâché Kalombo kosa nga batate batantine bele wana babenga kinga na yebi na komone mena zo boya rotanga na okipo yebisa yo te na otanga te nga ngebi mande pa na yo moko te yo tanga na obo na yeba yo tangelinga mwasi yo oh ngamona yebi na ngate tanga chérie hein comprenez comme ça que Fâché Kalombo bo rotanga pour bozaka na bino 5 azolukana nyango arokende donc voilà. Donc moi écoute rotanga ezateye abo rotanga. OK. Ninga makambo wana na lango te.
na batutu talaka nga solo la na batu belé obi surtout sur film bimi et ça ba contact ya ka lisusu belé donc ya ka pena ba contact oyo na solo la na bango et puis na bango tout bazar na ba otalanga vous comprenez donc ba yebi bien ba Nathalie Lembi ndeko ya Bigas Lembi ba otalanga ba yebi bien qui est fâché garçon moko boye alinga pena ndé droiture la droiture na vie donc ngama mbande ko lobi soki 5 soki 10 wana mais so aza moko tanga ka po katanuka makambo te muto aza droiture muto aza fidèle aso atanga koma mwasi Amiel Molofa aza ka fidèle epai ya te na boya boya koyiba internet esa msala fâché ka na ebité pourquoi batutu soki baleke mission il faut batanga basi na bango il faut kaka batanga soki mibali parce que batraitera siko la majorité ya ba comédiens bazaka ba moins sérieux au mona azana moi 4 tantines moko abetsa bonka mutu asalela bango déjà programme oyo ya crédit oyo ya western oyo nini yelamba oyo ya boy siko ba yeba na rapete a robeta peke ya robeta na copine oyo ensemble bon yeba na pete siko pona ko créer moi fidélité nde to yebi que Jerry Matondo azaka ya intel fâché kalombo pe azalara ata ya Olivia Mikemo mais azane ya Olivia Mikemo te po Olivia Mikemo ya azara na ye ya mutu siko fâché kalombo azara ya nan po pe ça peut assurance pas beba et ça les fierté mobile na ngata na be mission atanga ko mona be mission donc pour mona ke batantu na ba Alex atan au monde ndenge lobi wana ke ba artiste belé et bima ke baza ba moins sérieux ba boma pe ba mabala batu na ba poto kuna bon ba couple la batu belé comment déstabiliser pour na ba comédien surtout ça au monde fâché kaloma fana na kina koma na poto te mais niveau ba luxa kina poto kuna pour anine okota peut-être détruire foyer batu voilà na boto bilo wana o ya pété et soyi bandeko basala ka biloko wana parfois na conseiller bango batika mais baloba elo mowa ke muyaka moko afingisa bayaka nyonso zo comprendre parfois zaka mutu moko ndapoza acte wana alilati batutu na limite na makambo tout exception ezala kaka zozana exception na lobika ngai te zo comprendre na ko betaka betaka to lo nganga te parce que nul n'est parfait hein et dans zolo bande ngana lingaka ki moins sérieux et puis bandeko oyo bachaki ba artiste bazaka ba moins sérieux baza bongo ti ba de batika bongo ba lukaka vraiment ko luka ba information na source yo comprendre bien que oui on a joué la vérité parce que ça bilo mususu ba yoka wana pe za nango lokuta ah oui les autres qui n'ont côté la bandeko nga mais nazoloba en réalité mais oh que sœur na biso ya poto ne bazo bala ba comédien du monde wana eza solo bazo ko bala ba comédien moi ça ya baline mobile et puis ya memie ayoki ne personnalité bon soki moi c'est azo ya ko bala mobile awa ina habité na yoki longo pa na yo ah oui yo kango na nteke moi si mo bala comédien bi o moni ndeza la boye eza ke o vanda no awa na kin bolingo ka partout bolingo za monde entier je comprends et ça na place mo te que tant mususu faut bala ka moi si na Congo awa ce pour bali moi si na poto aza moi si pour que bosala na ye vie reste ya vie na yo na ye et suma eza mambo ya te ko moi si nda yo wana eza génie ni wana moi sa ye awa ayeko bala yo ti ngana bi bande ko nyoso presque ba bali wana eza ke de balingana et puis basali makamuna na bango ya libala basa nini tellement bon Congo na mboka na biso basali ni asali atterrissage koto ya ye na mabele mais basali makambo ya libala après ali okay yo so wana ko bala on a habité sko net bande ko balobi bongo so preuve eza wapi place ba mona ki mwasa zo pesa mbongo ma balanga to mwasi ndi ayebo babimsa bongo te a pesa ndembongo sko epa na yo ndesko okay mais entre vous deux boyebika que yene mdalio te nga ebelo kana te na prendre ngo epa na yo dans so le lot tant ka te ko artiste mo babalié Tebi marabongo te, mais en coulisses derrière la caméra, derrière information de Rato Lukara, et c'est la rare que Balina Tilboé, Tantine Moraza a besoin de quoi bala fâché Kalumboyo Lobani. Tantine a besoin de balangai. Ah, t'as la rue fâché Libala, poto. Tira au seka. Ngane il faut la bala.
Yo balanga nini? Ah bala na ya Ngai ne fona bala. Omoni ezalaka moni bolingo bolingo na ba calcul ya biso te to salaka. Yango filme to sali vie ya pasi ya côté ya batu que ba parents bolinga ko sala ka bana ba choix na ba choix te. Je comprends. Que mwana na yo ye alingine mwasi wana te yo zo forcer kaka bala. O mo te ke bolingo wana e aussi maté. Vous comprenez? Et aussi maté. Si on est ngane na za boyawa, nga il faut na mona kete, moi si oyo to bandi ko sola na ye, te yo ko mané lisola bolingo. Après lobby à maman, ah OK c'est bon bolingo na biso pena oui, et mamba solo to honoré nenge bible lobby. Mobali akotika baboti na ye, akokende ko luka molonga nini e po basa nini, basala ya bango foyer. Yango nga il faut na sala. Je comprends. Moi, si je balangane, wa to bimi na Bible. To bimi na Bible. Moi, si à koki koza na possibilité, yo mobali wana lokote. Ana possibilité o. Abimi simbongo yango yo mobali nanga na lingi yo za reste ya vie nanga. Tellement za possibilité te. Nga na lingaka yo. Mbongo bala. Mbongo yango yo balanga. Donc aloba mbongo ya yo. Jamais moi ça loba ki ote mbongo yango na eko bala yo. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Ah oui? D'accord, voilà Tozo qui est déjà lentement et sûrement vers la fin de notre émission. C'est les Dibois babi, c'est les Dibois papa social, c'est les Dibois Bogali Bongongo babi était biloko. Batutu ya poto baro kita apo d'Anvers depuis Belgique Kalata Zoya kina wana mais donc ça ka kitoko fâché kalo moto mo baninga nyonso bazo sala ba film yo pozo penser pe ça la film peu côté ça peut écrit par fâché kalo mboye moko ah mais oui c'est pour quand ça la ya batu nazo bulango ndepeka bande ko ba lande mission boye oyo monike te oza au tutami ya ko luka ko sa masolo na fâché. Parfois, aux appels à site na yo donc tout ça masolo, tout ça masolo na okoma. Et bon, bon, on a jusqu'au makambut. Wana yo mondo bimsa sus ba makambu magazi. Bon, pas batu na sala maramunyoso, non? Ya yo moko ezalaka ki oyo eloko na osala oyo ko. Batu fo ba ganga, batu fo ba comprendre que nanda komiango. Bon oyo eza wana ba benginga ya batu bango mo basi ba komi. Soko yo wana peta mususu na ba te moni koto esami bien te to sa boy ne ba bengi ya mona minene po ani popote benga o comprendre ba biloko wana renera trop na biso siko ya yo moko moteke na sala ngona gu mususu ya wana donc soki ne ko moni kete ko sa maso na fâché akoma a film na bengi ba ndeko to jouer mais bon comprendre ne ba histoire bon comprendre ba place mususu dans mususu ba ndeko mususu na ba salela bango bien te siko mona pena ki ba saleli bango ah oui D'accord, comprenez comme ça, Fâché Kalombo était notre invité. Fâché Kalombo, on est déjà à la fin de notre émission. Il y a Lelo, Montréal qui me fait Jacine, Batouya Poto, tous tes fans, partout, Batarabiso, États-Unis, partout, Balingara Fâché Kalombo, Yoto, Yambel Bino, retenir Nini, et puis numéro à contact, et puis Nakin, aux autres travailleurs, Wapi, Mikolo. Ozo jouer na film ya nani oyo et bah qui c'est le sous contact et belé donc voilà et puis mot de la fin par rapport à l'émission pour que tu clôturer mon client retenir ka qui na recété ko sepeli sabino donc on a continuer toujours parce que ça devoir au naza nango jusqu'à ce que na hôtel Sazolo likolo pour na film ya awa ka nengo utolo bawa que nazaki lisuko lekate na TV mais siko na zongi na TV la télévision na CBS télévision donc na groupe les stars de Géry donc na zongi pe na film ka kala mingi ta na auto jouer na salle pe ka tableau moko tableau ngo pe na bandeli bango ka na zongi si bango na identité donc ya opasola kaka donc batu ba comprendre que Fâché Kalombo yo wana zongi tableau moko mais makambo numéro à contact est plus 243 89 56 18 665 plus 243 89 56 18 665 na pesi mbote na ba ndeko nyonso balandinga bafani nyonso ya Fâché o to solaka na o to solaka te
mais ozaka fana fâché na pesi yo mbote bisikoza na lingi bino mingi ya kosakana te particulièrement na Gilles Kumbi le garçon capable. Aïe, Gilles Kumbi le garçon capable na leli nazolela toujours makambozo sala tika na tanga kombo na mbalebele Ambrose Teti Diasunda leader ya Liège ndeko ya Manus Diasunda le banquier na pesi mbote na mwana mwasi na Belgique Patinoche de la Patria Patinoche de la Patria aïe 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 na moni na Angleterre ngayo ya ngai ndeko yeba bengi nana la sédoise double nationalité nana la sédoise double nationalité et oboye talio ko sa mo kilinote po ko kapete yo koka e ba balubaka po ba sepelisa bino ko sa mo kilité donc na pesu sumbote na Nathalie Lembi ya ba Nathalie na pesi mbote na ndeko na ye Bigas Lembi mbote na bino mbote lisusu na nani ero bakimaka ero skonde danger ekimaka donc na pesi bino nyonso mbote ebele Esther Bongale na pesi yo mbote Stella yo ya yo moko ka yango na bakombo na pesi mbote talaka yo vandi na Lyon kangi Lyon Aristote Kitambala mwana moke oyo na ba initiative ba mikolo ebele babunga Aristote Kitambala yo tikala Darling Kiamwanga na l'ami de Aristote Kitambala na pesi bino mbote bisika boza donc bino boza yanga ya kati bandeko nyonso na solara bango na bosani mwana mwasi moko Mimi na Belgique ye code eza 00 code ne 00 Mimi na Belgique 00 00 te ko sa un commentaire na nenga mabete po ndengo lingo kende wana senderité wana donc Mimi na Belgique code 00 et puis Mifi Baku marambo solo là donc et ça bien makasi donc bambote na bino nyonso na lingi bino mingi puis na Christelle la Rose ma patronne. Ah, Christelle la Rose, moi ça pembe donc na pesi mbote talaka yo o jouera des rôles na kati ya ndako ozo jouer madame ya ndako pona ko sunga mobali na yo mais ozo jouer pe lisusu lumière ya kati ya ndako pona pembe na yo si fâché Kalombo te comprenez comme ça il était là, il a répondu à mon invitation, lui c'est bel et bien fâché Kalombo votre star comédien au Bolingara Emengi. Voilà, tout est bien qui finit bien. Quant à moi, je dis déjà merci à mon réalisateur, lui c'est Amiel Molofa. Malgré moi, il met Osaka Moussala, merci beaucoup pour l'assistance. Vanessa Moussa ou ma consoeur chérie, donc je t'aime bien Yo Yebi. C'est les Dibois, papa social, c'est les Dibois. Omoni c'est les Dibois, Oseki, Omoni c'est les Dibois, Oyoki Kitoko. Clavier et Kamba Balobi, Yabotama le 22 avril, le 23. Salarande Toyokanaki, Olivia Mike, mon depuis Tanzanie et Saka Kitoko. Clavier comme ma machine à beauté, machine à beauté na moni kuna pelisu na Londres. Mike Mosisi appelle nous ça qui a bien babi le jeune millionnaire. Salarande Toyokanaki na Kenya ngambo Kenya mon général. Nazo koma mikolo zo répondre ngate to swani tonin bilo kwango ezoya ezoya te calé te donc Salarande to solo la qui na Kenya ngambo ya États-Unis na moni yafa ilunga. Merci pour na ba conseil na yo na mon pe Michel Mayokenda on na boka kaote donc bino tuna la bino fort Facebook